Tangu nyonso biso tozali koya isiko mpona koyoka iloba na nkolo tozali na esengo. Lokola ngai nalobaka yango tangu nyonso oyo ezali batango oyo kitoko biso tokoki kozala na tango biso tozali liboso na Nzambe. Toyoki deja makambo na motuya kasi tuna ezali kaka moko ete eske biso zali kozwa makambo nyonso oyo kati na mitema na biso? Eske biso zali kokanisa ndenge nini tokoki kozwa makasi mpona kosalamela makambo oyo? Ntango mosusu ezali mwa pasi mpona awa ekomami ete bokoka kosepelaka kaka na kati na nkolo, bosepelaka ntango nyonso kati na nkolo. Kasi biso ntango nyonso tozali kaka koyima, yango ezali kosepelisa nkolo te. Nzokande ezali koyima moko ezali kosepela na nkolo. Ebonge ete yokoka komeka kopeze bamakomi mpona koka kosakisa yango. Eloko nyonso ezali na ntango nango, kolobaka ete lela na baoyo bazali kolela mpe sepela na baoyo bazali kosepela. Nandimi ete Paul nde alobaki yango, ata mosusu alobaki yango eza kaka ndenge moko. Ngai nazali na litatoli na oyo Nzambe asali na bato mosusu, yango nde eleki na motuya. Omoni ete Nzambe azali nanu kosala katikati na bato. Elingi kozala kaka biso yo moko te, me ebongi mpe ezala mpe na bato mosusu. Mpe ngai nazwi mateya mwa ebele na bamatatoli oyo nyonso epesameli ngai. Koyeba ete awa biso liboso biso toki koloba eloko moko te na oyo biso tobiki esika songolo. Liboso te okoka kokanisa likambo yango, yeba ete likambo yango esi ezongi deja epai ya oyoyo apesaki litatoli wana ntango azalaki na ntango na pasi. Mpe na poso eleki na banzi ezalaki na poso ya suka, ngai nalobaki na ndeko moko ete ngai nakendaki kotala bandeko na biso kuna na Belgique. Atala nde ezali lolenge wana, ata bato bazali awa te, me ezali kaka mwa ntango muke na mipepe pe makambo nyonso tosali bato bayebi yango. Pe toyebi ete ezali pe na batelefone na mboka pe na bamboka mosusu. Pe yo koki kokota na makambo ya pasi pamba, kasi na kosungana na Nzambe biso tokoki koyeba ndenge nini na kosalela makambo nyonso. Na ntango nyonso ngai nazwaki litatoli moko munene kotalelaka kouta na ndeko na biso moko. Bandeko bayaki wana mokolo ayenga na pokwa oyo ndeko nazali koloba. Mwa ntango muke biso tososolaki boyoka nini ezalaki na bango te. Biso zali na molimo te ya koswana-swana, kasi Nzambe atia molimo ya kimia kati na biso. Biso tokoki kosala ete tokoka kotruvaka basolution na bato bazali koswana, kasi biso zali koluka teke bato baswana. Bato mosusu bazali mpona koluka mobulu, kasi bamisusu babengami mpona bamema kimia. Tozonga na litatoli na ye. Ndeko wana autaki na mboka na Italie, pe avandaki tango mwa muke pe na Belgique, kasi awa nde na biso yakomi mondima. Pe mwasi na ye azalaki mokatolika, azalingaki kondima te. Mwasi na ngai kondima te. Pe mokolo moko ayebisaki mwasi oyo, yoka, soko olingi otambola na ngai mokolo nefisika mokolo moko na Krefel, to te biso na yo tokokabwana. Ngai nasali libiki na Nzambe na posa na ngeza te yo pokwa kosala libiki wana. Pe ndeko ayaki na mwasi na ye, alataki ba pantalon pe atiaki ba couleur na elongi na ye. Pone yango ezalaki mokolo moko ya poso.
Oui, dans sa famille catholique, il y avait la Sainte Communion. Dimanche, na libota ya mwasi wana ya catholique bazalaki na communion ndenge bango baloba mosantu. Mobali alobi ete yo yaka na ngai tokende kuna, kasi mwasi alingaki akende kokende kuna na komela communion na bango. Kasi mobali alobi na ye soki okei kuna yo okei mpe otikali kuna. Kasi ye alandaki mobali na ye baye na Krefeld bakomi wana ya mate likolo alingi su kokita te. Pe alingaki koya te na lisanga, ye alingaki kokita lisusu te na chambre na ye. Pe ndeko na biso nana mona nanu makambo ndenge bato te yazalaki kobondela Nzambe. Pe amoni ndeko na biso mwati atuni olobaka, amoni ndeko na biso olobaka français ya biya solo. Ayebisi ndeko mwasi okende kuna na chambre na biso metala okobanga te. Ye nanu azali mondimi te na ndenge ya kobika na ye. Pe ye apesaki ye mwa ba detail mwa ndambo. Pe ndeko na biso ya mwasi alobi ete ngai na mati. Pe bokokanisa eloko nini yango elekaki kuna. Wana ndeko na biso ya mwasi kupa ye pe na bomoi na ye azalaki pe na likambo moko oyo abikaki makambo ndenge wana ntango ye ayaki mbala liboso na mboka oyo na Zurich. Le dimanche suivant, la communion devait avoir lieu dans leur propre maison. Mokolo ya yenga moko songolo communion moko pe ya bakatolike elingi kosala mepa na bango. Metangu ye akomi katolike akomi mondimi ake koyebisa osango ete ngai nakoki koya su na communion na bino te ngai nakomi mondimi ekosala maso na ndako na ngai te. Pe ser na biso wana akendaki akutani na ndeko oyoyo pa apesi litatoli na ye alobi ete tala ete na bomoi na biso ndenge nini pa biso communion ngai kozala epui ndenge nini ngai nasalaki. Maintenant la sœur Koufa donne son propre témoignage et cette femme se dit ndeko mwasi apesaki litatoli na ye pe ndeko kupa apesaki litatoli mpona kokata na mokuse makambo oyo. Ezalaki kaka na mwa ntango moke boye ndeko mwasi oyo abongolaki pe akitaki aye na lisanga na biso elongo. Na ngai koloba ete Nzambe azali na lolenge na lenge ya kosolola na bato. Yaza na lolenge na ye ya kobenga bato pe aza na ntango oyo na ntango na ye pe akotinda mutu oyo akoki mpona asolola na bato na ye. Ntango tozali koyoka matatoli ya lolenge oyo wana kati na biso totondi na esengo wana boyebi nyonso bilakisami nyonso ezali na motuya, kasi oyo ezali na motuya koleka ezali ete milimo ekoka kobika wana ete milimo ezali koleka mokili mobimba na miso na Nzambe. Ngai nasepelaki na litatoli oyo ntango nayokaki yango wana ezalaki mokolo na yenga na pokwa pe tomoni ete Nzambe na biso azali lisusu kosala. Eloko moko te koyi kosalama na bafamille na biso to zingazinga na biso, kasi Nzambe azali kosala lisusu. Toza na ntango na ngolu bato mingi bazali kobikisama pe bazali koyeba nzela na Nkolo, bazali kolimbisama pe bazali kozwa kimia na Nzambe. Oyo etali ngai likambo oyo etutaki ngai makasi. Soki bato bazali koyeba lisusu lobiko na bango boyambi bango kati na Nkolo na ntina na yango mosala nyonso na Nzambe ekoki kozala na bitu moko ete Nzambe akoka komimonisa katikati na bato. Wana kotalelaka malobo biso totangi biso tokoki kokaniloba yango lokola ndeko na biso atangaki ebongi na biso tozwa lisusu makasi totalela kaka Nkolo. Pe kuna na chapitre 1 balobi boye yango ezalaki na ntina ya Nkolo
au jour de Jésus-Christ, ete nkolo na mokolo na Yesu Kristo ye akosukisa makambo ye abandaki pe epai nini ye abandaki akosukisa na yango. Ndeko mwasi mobali, ndeko mwasi, ndeko mobali, yeba ete soki nzambe abandaki na bomoi na yo, yeba ete nakoki kolikya kokokana na liloba na Nzambe nkolo akosukisa oyo ye abandaki. Soki biso toyebi likambo oyo, wana biso tokovanda katikati na kondima na Nzambe oyo na bomoi pe tokoningana te, wana biso tokitisi tokangisi kondima na biso ezali kotalela makambo oyo ezali komona na miso te, kasi biso tokangami na oyo Nzambe asalaki na kati na Kristo. Amen. Na verset 6, Philippiens chapitre 1 verset 6, na tina na yango nga nakatami vraimen na motema na ngai ete oyo abandaki mosala oyo malamu kati na bino ya komema yango, akomema yango ti na bolamu na mokolo na Yesu Kristo. Nazongeli lisusu soki toyebi ete biso tobiki ete nkolo abandaki mosala na ye katikati na biso, wana biso tozali vraimen na elikya ete ye akomema yango ti na suka na mokolo oyo na Yesu Kristo. Eza na ntango na yo te, yo koki komitia mokolo moko tolobi ete o nkolo na ngai nakoki te eloko boye kwa kosalama na ntango boye, yango nde ekomami awa te. Awa ekomami ete na mokolo ya Yesu Kristo pe ntango mokolo yango ekokokisama ezali mokolo na yo te, ezali mokolo na Yesu Kristo. Wana sikoyo mosala oyo ebandaki yango ekomema mati na suka. Ntango mosusu biso moko tozali kotia mobulu na bomoi na biso, ntango mosusu ngai bino eza nde bino te, kasi ezali ndenge ya bato kobika. Awa ekomami ete ye nde abandaki mosala oyo kati na biso, ye akomema yango ti na suka. Ezali teke yo nde ntango yo kotia ntango na yo to yo ozali kokanisa ete yango ekozala ndenge wana, kasi ezali mokolo na Yesu Kristo. Soki mosala na Nzambe kati na ngai yango esukisami eketi na suka na mokolo na Yesu Kristo, ngai nakobanga eloko te, wana ebandeli yango ezali na tina. Wana biso tobongi na biso tozongisela kaka nkolo mpona ngolu na ye mpe boyengo bene na ye, tondima ye na kondima vraimen na motema na biso oyo abandaki ya kosukisa yango na mokolo na Yesu Kristo. Na mokolo na Yesu Kristo biso tokosepela ete tomona biso posa na biso tomona bosukisami lelo, toninga posa na biso elaki ezala ata lobi to mokolo ezali kolia, kasi ekomami ete kaka na mokolo na Yesu Kristo. Ebongi biso tozali kotiaka bamakanisi na biso, tozali komitungisama na ntina na yango, nzoka nde ebongi na biso tondima na mitema na biso mobimba mpe tomitike epai na Nzambe mobimba. Amen. Awa ntango mosusu kozanga kondima ezali kokota yango ezali te na oyo Nzambe asali te, kasi biso ezali kondima na mosala oyo Nzambe asali, ezali oyo mosala na bule oyo Nzambe akokisami, mpe mosala oyo ya bule na Nzambe ezali kokokisama kati na lingomba mpe na nzela ya lingomba na mokolo na Yesu Kristo. Amen. Na lolengo wana biso bungi na biso tokoka kozongisa matondi na nkolo okouta motema na biso mobimba na oyo nyonso te ya alaki mpe ya kokokisa yango. Mpe na verset 9 Paul alobi, Philippiens 1:9, Paul alobi ete yango ndenga nazali kosenga na mabondeli na ngai, yango ndenga nazali kosenga na mabondeli na ngai ete bolingo na bino emata lisusu na boyebi koleka
mpe nakobika na ntina oyo bokwa kososola oyo ezali solo mpe yango ezala oyo ezali maloba na biso mpona kobondela. Ezala mabondeli na biso, ezalaki libondeli na Paul abite o ngai nazali kosenga na mabondeli na ngai mpe ezali lolenge moko biso lelo ezali ete libondeli na biso nyonso ekoka kozala ete bolingo na biso ekoka komata sukoleka na boyebi mpe na kozala na ndenge ya bolingi. Nani aza na bolingi ezaka Nzambe nde apesaka bolingo oyo. O bolingo oyo ezali vraiment oyo ezangi litondo wana ezali na ntina na bokonzi na Nzambe. Ndenge nini biso tokoki kosepelisa moko likolo na mosusu mpe oyo epesa bandeko kolendisama. Na Philippiens chapitre 4 na verset 8 ekomami boye ete kotalelaka na verset 8 na oyo nasuka bandeko na ngai oyo nyonso ezali malamu, oyo nyonso ezali kopesa lokumu mpe oyo ezali solo. Amen. Soki tokoki kozwa kaka makambo misato tolobaka kokoka na oyo ezali malamu ndenge na biso kokanisa te, kasi toloba oyo ezali solo, oyo ezali ya lokumu mpe oyo ezali solo. Kasi nani yango akoki kosala yango? Nani yango akoki kozala moyengebeni? Kasi Nkolo akoki kosunga biso kaka na yango mpe na soki elobi ete oyo ezali peto oyo ya kolinga, oyo ezali na mobulu te, oyo ezali vraiment na nguya, yango nde ebongi topesa yango lokumu. Yango ezalaka kaka makanisi na biso oyo nyonso ekangamaka na makanisi na biso. Tomoni ndenge nini ntoma na nzela molimo na Nzambe ye akebisi biso na makambo oyo mpe ye abeti sete na yango. Makambo oyo yo moto akoki kosepelisa biso kosalela biso mosala. Soki biso totie oyo ezali semu, tosali oyo ya malamu, oyo ezali na mobulu te, mpe tozwi makambo nyonso ya makasi ya nguya ete makambo nyonso ekoka kozala mpona ekangami na makanisi na biso. Ebongi na biso toyeba ezali na motuya, tokoki ebongi na biso toyeba oyo ezali kolendisa, ebongi na biso toyeba oyo ezali kosangana mpe oyo ezali kokabola. Mpe na nzela wana biso tokoyeba ete molimo nini ezali kokamba biso. Soki ezali molimo na Nzambe lokola biso totangaki yango, yango ezali lokola singa, yango ezali lokola oyoyo bashenete ndenge ekangamaka moko likolo na moko, yango ezali lokola makambo ezali kati na biso. Toyebi ete Nkolo akopambola biso mpe akosalela biso mpona lipambolo wana koswana ezali te mpe mayele mabe te ezali ete bayokoka kozala na kolonga. Moko ya kotungisa moninga ezali te, moko ayebi te oko azali mpona mosusu na ntina ete akoka kozala lipamboli mpona baninga. Na verset 6 na Philippiens 4 bokoka komikanisaka na kozi basusi ata moko te, bozala na susi ata moko te na likambo moko te. Na ntango nyonso bokoka kolakisa baposa na bino epai na Nzambe na mabondeli mpe na kobondelaka lisusu koleka kotalelaka mpe makambo oyo na ngolu. Yango nde ezali ntino biso ezali nango na esika oyo mpona ete tokoka kopesa na Nzambe mabondeli na biso na nzela ya mabondeli mpe kolela wana akozongisaka matondi. Mpe tokomi su na verset 7 wana na ntango wana kimia na Nzambe oyo ezali koleka mayele nyonso
yango oyo ekobatela vos cœurs mitema na et biso vos pensées mpe makanisi na biso en Jésus-Christ. kati na Yesu Kristo. Alleluya. Si nous pouvons arriver à ce que toutes nos pensées soient soki tokoki gardées en kokóma Christ, na lolenge ete makanisi na biso nyonso ekoka kobombana kaka kati na nous sommes déjà Kristo, aidés. wana biso tosungami. Et comment ces pensées peuvent-elles être en Christ Ndenge nini makanisi na biso ekoki kozala kati na Kristo si nous pensons selon les pensées divines? soki biso tozali kaka kokanisa kokokana na makanisi oyo Nzambe C'est ce qui est azali, écrit. soki bizali kokanisa kaka lokola oyo Nzambe Ayez akomi, les pensées, yango nde les ekomami. sentiments qui bokoka étaient kozala na en makanisi, Jésus-Christ. bokoka kozala na ndenge ya kobika ezalaki na Yesu Kristo. Philippiens 2:5. La paix de ndenge ya Dieu kobika qui moko surpasse kimia toute na Nzambe intelligence. moko mayele oyo eleki L'intelligence argumente. Et kimia na voilà Nzambe que eleki vient mayele la nyonso discorde et les disputes. oyo bato ezali kolandana na koswana, kasi kimia na Nzambe Est plus grande yango que eleki tout monene, argument. yango eleki Plus grande makambo na que biso tout nyonso, ce que nous pourrions yango eleki dire. monene koleka oyo biso tokoki La koloba. paix de Dieu Wana kimia na Nzambe jusqu'à Golgotha. yango ezali kokende Là ntina où Golgotha, Dieu a fait epai la nini paix. Nzambe atiaki kimia na biso. Il a Alleluya. apporté la paix Ye amemaki à kimia ceux qui étaient proches. na baoyo bazalaki Il a apporté pembeni, la paix à ceux qui étaient mpe loin. amemaki kimia na baoyo bazalaki Il a brisé mosika. le mur de séparation. Ye abukaki oyo miro ezalaki moni ete tokoka kobima, mpe asali ete biso tozala bato na kimia, bato bazali kopesa kimia. Biso totangi yango mingi na Ephésiens 2:5, ete kimia oyo na Nzambe De la paix de Dieu. yango ezali Car il y a des kosola gens na qui ntina font na la kimia paix na tant que Nzambe. la situation Ezali évolue dans bato leur bazali sens. kotia kimia ntango makambo ezali kokende na ndenge bango bazali kosepela, kasi soki ezali na lolenge ete bango kimia ezali lisusu te, Mais la paix de Dieu, kasi kimia na elle est Nzambe pure. Celui qui a la paix avec oyo Dieu azali na kimia na Nzambe et qui la garde, mpe azali kobatela ce yango. n'est pas quelque chose que l'on a, puis l'on n'a plus. On ezali a, eloko on a moko plus. te, eloko oyo Mais ozali lelo c'est comme la grâce de okwei Dieu lobi et le otelemi salut de te, Dieu. ezali ngolu na Nzambe, lobi Pour notre koeuti epai na expérience Nzambe. avec Dieu, Ndenge nini biso nous ozali kobika na l'avons. Nzambe, biso tozali na yango, Portons biso en ozali nous. komema yango katikati Alors, na biso. la paix de Dieu, Wana nde kimia na non pas Nzambe une paix, ezali mais kaka kimia la te, paix de Dieu kasi kimia na Nzambe qui surpasse oyo ezali toute koleka intelligence mayele d'homme. nyonso ya bato. Cette paix Kimia wana régnera sur nos cœurs, yango ekodondwa na mitema na biso, na makanisi na biso, na ndenge na biso ya kobika na makambo nyonso. ça, c'est une bonne domination. Oyo nde ezali elimboli moko ya malamu, Dans mon cœur. oyo ezali ndimbola moko ya malamu oyo ebongi va na mitema na biso. De cette paix de Dieu Wana kotalelaka kimia oyo na Nzambe qui est comme un fleuve qui oyo ezali lokola mai minene oyo ezali dit dans le kosopana, prophète Ésaïe. lokola ekomami kuna na mosakoli Ezaya. Si tu étais attentif Soki à mes ozalaki commandements, alors vraimen ta otiaki paix matoi sera na yo na kimba comme le mibeko na balme de la ngai, mer. Ésaïe wana 48, kimia na verset 18. yo, Esaïe 48 na verset Verset 18, 7, Philippiens ekowumela lokola mai 4. Alors la monene. paix de Dieu Philippiens 7 verset surpasse 4. toute intelligence. Kimia na Nzambe oyo eleki mayele nyonso, yango ekobatela mitema na biso mpe makanisi na bino kati na Yesu Kristo. Amen. Amen. Une glorieuse promesse. Oyo ezali elaka moko monene, Être gardé comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas. le faire. obatelama lokola biso moko tokoki kosala yango te, A fait en sorte que kasi cela soit Nzambe possible. asali ete yango ekoka kozala possible De tous les katikati na troubles biso. qui Wana nous entourent, na makambo oyo nyonso ezali kotongisa biso, kati na makambo oyo ezali kotongisa biso, biso tokobatela kimia na biso na Nzambe. nous devons Amen. même veiller Ebongi na biso meme tokoka laisser la paix kobatela na de Dieu ntina nous ete être. kimia na Nzambe elongolama na kati na biso te, Car, voyez-vous, mpona dans ces ete derniers jours, na ntango na les suka choses devaient être différentes. makambo ebele par rapport à koki celles kozala qui ont été il y a des kokesana na ndenge ezalaki na ntango na kala, kasi bana na Nzambe bango bazali Et ce n'est kobika ni notre na mérite, ndenge na ni bango, ezali makasi na biso te, ezali na nguya na biso te, oyo nyonso ezali ngolu euti epai na Nzambe. Mpona nini biso tozali awa lelo?
juste pour écouter quelque chose. eza nde kaka mpona koyoka eloko moko awa te. Pour entendre Biso tozali awa mpona koyoka nzambe akoka kosolola na biso na nzela liloba na ye. Tozali awa lelo mpona ete Golgoka ekoka komonisama na kati na biso na ndenge ya sika, mpe tokoka koyeba nini oyo Nkolo asali mpona biso. Tozwa yango na ndenge ya motuya. Tozwa likambo na motuya makambo oyo Nzambe asali mpona biso, mpe nzela nini oyo tokobika na ye elongo. Verset 8 na Philippiens 4. Na oyo etikali bandeko na ngai, oyo nyonso tozali malamu, oyo nyonso ezali lokumu, oyo nyonso ezali solo, mpe oyo ezali peto, oyo ezali ya bolingo, oyo ezangili mabe, mpe oyo ezali na nguya, yango ezala oyo biso tokoki kotia yango na mitema na makanisi na biso, totia yango na mitema na biso, totia matoi na biso na ntina makambo mpona manzela ya makambo oyo biso kozala na lipamboli na baninga, mpona ezali ete uta na kotondisama na motema monoko ekoloba tokokosa bato mosusu kasi biso moko te, ebongi na biso tolengela na ntina ete mitema na biso eka kotondisama na bolingo na Nzambe, mpe makanisi na biso nyonso oyo nyonso biso tozali nyonso tu ekoka kozingama na kati na kimia oyo euti epai na Nzambe. Amen. Wana verset 9, Philippiens chapitre 1 verset 9. Oyo ngai nazali kosenga na mabondeli na ngai ete bolingo na bino emata koleka na boyebi mpe na bolinga mpona bokoka koyeba oyo ezali solo, na ntina ete bokoka koyeba, bokoka kokoma bato oyo babulisami mpe bato baza na litonda moko te mpona mokolo ya Yesu Kristo. Wana bino bolatisami makasi na bambuma oyo ya boyengebeni oyo ezali kobota na nzela na Yesu Kristo mpona lokumu mpe nkembo na Nzambe. Amen. Na poso eleki biso solo na tino ezali bambuma oyo ekangami na nzete mpe na etape na yango, mpe awa oyo ezali susu na likambo ya kobota mbuma, koyeba oyo ezali solo na makambo nyonso. Amen. Biso toki kosala yango na biso moko te, wana biso ndenge na biso ya kozwa makambo yango ezali kokosa biso, kosambisama na biso ezali kokosa biso, ebongi na biso tomipesa na Nkolo, toloba ete Nkolo yo moko kaka. Mpe soki biso tokomipesa boye na Nkolo, mpe tozali koloba na baoyo bato oyo na bayembi nzela moko te, makanisi moko te oyo ya biso ezala lisusu, kasi Nkolo yo moko okoka kodeside na nyonso, mpe Nkolo akosala, mpe wana biso tokozala na ntina koloba makambo ebele te. Bolingo na Nzambe ebongi te kola katikati na biso, mpe bongi na biso te tokoka kozanga boyebi mpe kozala bato oyo bazali vraiment na bolingo, mpe tokoka koyeba oyo ezali malamu na makambo nyonso, kaka na makambo moko songolo te, kasi na makambo nyonso Nzambe akomema biso ti tokóma na esika wana, mpo ete tokoka na ntango nyonso na likambo nyonso biso tokoka komonisa oyo alingi koloba na biso na esika oyo. Andimi ete lokola biso totie volonté na biso, mokano na biso na oyo ya ye ekoki kozala lolenge ndenge mosusu te. Biso ozali koluka oyo ezali mokano na Nzambe, mpe toganga ete tika ete mokano na ye kokama na bomoi na biso, mpe toyebi ete moko moko na biso aloba mingi
pas de na nkolo sens. ete bomoi na biso ezali na ntina moko te. Notre vie n'a de sens. Bomoi na et de biso but ezali si elle est au service na de mutu Dieu. ya kaka soki yango ekoki kosalela nkolo ezali kati na mosala na nkolo. Yango ezali lolenge moko mpo na bandeko mibali mpe bandeko basi. Ebongi na biso tozala wana ete mpo na Nzambe akoka kosala na biso. O mosala na Nzambe ezali kosalama kaka te awa epai tozali koteya, kasi biso tozali kosalela Nzambe na bomoi na biso nyonso. Mpe soki tozwi makambo na motema na biso mpe toyebi ete bisika nyonso Nzambe atie biso ebongi ete tozala na mpona mosala na ye. Toyebi ete ye akopesa biso yango mpe akokokisa yango na verset 10 mpona boyebi ya oyo ezali solo na makambo nyonso. Oyo ezali posa na ngai, nazali posa wana mpe ezala mpo na ngai, mpo na yo mpe mpo na mwana na Nzambe nyonso, ete maloba oyo ezala kaka te komami awa, kasi yango ekoka kokoma eloko moko ya solo kati na bomoi na moko na biso na nzela na ngolu. Ngai mpe na yo tozali koyekoka kososola te nzela nino Nzambe abongisi na ntina na biso. Ntango mosusu tozali kotelemela ye, ntango mosusu na koleka biso na makasi, koleka bandenge baninga mosusu basalaki. Kasi ezali eloko moko mpona baoyo bazali na mosala ya kosala. Moko na moko azali kosalela kotambolaka na Nzambe na ndenge na bango. Kasi awa na verset 10 balobi ete mpona boyebi oyo ezali solo na makambo nyonso. Na ntina ete bino bokoka kozala peto mpe bozangi litondi mpona mokolo na Kristo. Bomoni awa bokeseni ezali na mokolo na nkolo. Na makomi nyonso na Biblia elobiami ete awa ekomami na ntina mokolo na nkolo. Mokolo na Kristo. Kasi mokolo na nkolo ezali etango oyo te kosambisama ekomonisama. Mokolo na nkolo ezali mokolo ya pasi. Kasi mokolo na Kristo ezali mokolo na biso. Eza mokolo nkolo akoya mpona kozwa biso na ye elongo amema biso. Mpe mokolo na nkolo yango ezali mokolo ekomonisama katikati na moto. Mpe kosambisama na nkolo ekolanda na baoyo nyonso bato mabe, lokola bato na Nzambe, lokola bango balimboli yango na nzela ya molimo. Ngai nazali kosepela ntango nyonso komona ndenge nini kolanda na oyo ezali na kati na eloba na Nzambe, ndenge nini nkolo azali komema makambo na nyonso na boyokani. Solo molimo na Nzambe nde yango nde tatoli yango. Yango ezalaki oyo kolakisama moko oyo komonisama moko oyo ewuti mbala moko epai na ye. Wana elakisani biso na ndenge moko ezangi litondo moko mokolo na Yesu, na mokolo na nkolo na biso Yesu Kristo. Yo wana monaki oyo ebulukutu ya bato oyo bazangi litonda bango bamemamaki tina suka na nkembo. Biso pe kuna epai tokomema. Mpe ndeko na biso Branham alobaki ete aloba likambo ngo na ntango oyo na lolenge boye ete moko na biso moko akoka kososola ete kombo na ye ekomami na kati na livre ya mwana na mpate. Mpe anga nakoki koloba ete bato nyonso na nzela na bango liloba emonisamaki na molimo, bango ebongi ete bazala baoyo na Nzambe, sino boyokani kozala te. Biso ozali na boyokani moko na Nzambe, meme boyokani moko frère Branham nango na molimo na Nzambe. Mpe na nzela na yango ye akotisamaki na nzela ya mosala. Mpe biso lokola biso mpe tokoti na kati na mosala oyo na nzela liloba moko wana mpe mosala moko wana mpe na nzela ya molimo moko wana. Amen. Oyo bato minene na Nzambe bayebaki yango te. Ndeko nyonso na nzoto, tata mwasi tata noko soki bazali bana na Nzambe bakoyeba yango.
mpe bakoki koyeba yango lelo mpe bayamba yango na mitema na bango lokola emonisami euti epai na Nzambe. Lelo oyo na pokwa oyo eza na bato ebele bayebi koleka baoyo nyonso tu babongisi bazalaki na ebandeli ya mangomba kotalelaka mpe baoyo nyonso oyo bayebani baleki bango nyonso wana na ngolu na Nzambe. La grâce de Dieu ngolu na Nzambe qui leur a été accordée yango epesamelaki bango atina ete tokoka komona makambo ebombami qui leur ont été révélées. mpe yango emonisamaki yango eza ngolu ya ndenge nini tokoka kobika na ntango biso tozali nayebi ete mokolo mosusu biso tokoyeba makambo oyo biso ekomeli biso ntango tokoyeba bozindo ya makambo oyo nkolo apesi biso makambo minene oyo eza na motuya oyo abandaki na makambo oyo akomema ngo ntina suka na mokolo na Yesu Kristo. Ezali mokolo oyo biso ozali kozela mokolo oyo biso tokotambola tozali kozela yango pamba te mikolo ezali koya mpe nkolo azali koya na ntango wana biso tokokumisama na bakati na baoyo na biso mpe tokomona motuya bato oyo nyonso tu bandimelaki ye moko akoyokisa masoni te. Sasa epi mutu nyonso koki kozala na bolembe kati na biso kasi ezali na motuya ete biso tokoka kotalela kaka epai biso ezali kokende. Yango nde Paul alobi na Philippiens chapitre 3 bobosana oyo ezali na nsima mpe bokoka kotala kaka na oyo ezali liboso bokoka kotala epai nde bozali kokele. Philippiens 3 na verset 13 yango nde bongi na biso tosala lelo na kati na kondima. Lolengo ekozala malamu soki motema ya moko na biso akibikisami mpe tokokoka koloba merci na nkolo na maloba ebele te kasi na kati ya mitema na biso ete Nzambe asala biso ngolu na ntina na yango. Amen, amen.